Grand Kisimbi, Atari Wambi. Donc, Baza Bazé, le lot va savoir en bébé, la musique congolaise. Et puis, pour le monde d'artistes, quoi. Donc, tu as tiré sur un rabot. Donc, pour le monde, il y a tout fait qui nous dit. Donc, le lot, il y a une occasion, ata sitokende bakikole tokende banzela mai tomi tokekotaka biso so na bafleur toya koranda vraiment hommage grand poète wana et puis na mère na biso Eveline Kamo Lopez azalaki vraiment petite sœur oyo azalaki gentille et puis azalaki petite sœur apale pena donc namoni nauti prai habite mpona lokwa bango mpona ya vraiment torande bango hommage. Moi, il y a un souvenir, il y a pour bon, en tout cas, à chaque fois, manifestation à son honneur, nous avons toujours associé. Avec notre bien, donc à Bundi, on était avec calme, social. C'est très social. Merci beaucoup, Président. Merci. Nakanisa lelo izali mukulu moko tukutani bisu nyonso wana ukanisa bandiko oyo bazali pe kwa bisu tuza kopema boye mais lelo batika bisu nzambe abenga bango le grand prêtre King Kester Emeneya oyo akenda tika bisu tuza kukanisa mama na biso Kamoro Peze Eveline oyo tuyeba bisu nyonso. Et puis, Mama Lupamu, tout ça, quand ça s'appelle Jori Kenda, Bandiko Bakenda, Yaya Saïla Komonaye, Jori Kenda, Akenda Naï, Yango Moni, les autres Yaki, pendant quand ça bango. Mais, tout ça, quand ça s'appelle Moutouma, on a ça au Mona, Yeba Kenda. Nata Komonaye. Pas ça à Congo. Bourou Mabanga, Bouangani Baba. Vraiment, nous avons bien so bato sima o pita orchestre ba matana no ba accompagner ngai na kanisa veranga King Kester na yema nzembo moko ya Victoria isala ngabe so pe bato ko accompagner nga ba musique ya Victoria et kusala bien ba masala nga ya Victoria bango ba yebi tawa za kanisa King Kester tawa ba ki et sauver les grands comédiens itikala pendengo wana ti na ye komema bazoze de Londres pene ya Christel bambutarika subaye biso ya zaki ve moko alingaki ba cordemien mingi ba cordemien comédien il suffit vous comprendre il faut qu'on ait na luba vous comprendre déjà mingi ya revisité bon avant quoi déjà ba toza mata na ba tele bio na disibu moko oyibi na tongo Naramuki, Nabunga Marocan église. So na bimini nzela victoire. Na kumi na victoire na muni mama moko atundi si batu mama ngaza kulela batu batundiri ye. Ngabi oh. Me mama yo batu batundi na tango boye aliya za kulela nini? Mama wa rubira ngamwana ndenge na zabu ina uti kuzwa $100 moko. Me na kumi na victoire awa ba yidi yango. Ngabi oh. Boyo de ka nzela victoire pana nini? Oyebi nzela yote. Sikoyo uzaudela boko suka wapi na $100 moko na zangi nango na pesi mama wana mama ngo place atika ulela abandisi kulela makazi ngari oh mama ukubetsa ngala Victoria yo bungisi nzete na pesi osa odotika kulela obandi kulela makazi yuko mera ngaza kudibanga oh mwana soki na leli makazi izali na kanisi soki sa eri so ba yiba kaunte na oyo pesi ngande na komi na desa ngari oh so bayiba kaunte ngani na peso sa ondeni kuna déjà c'est bon
Ah, Baran, c'est toujours. Bon. Alors, Bandigou. Boza awa na yibi. Bato balinga kuwanga na baza awa. Lelo za dimanche wako buka rukuta. Nzambi aza kumona hii. O palo baka busolo. Ekuyeba na awa. Na école primaire nani ya doublaka na deuxième. Ato baralibu. Nzambi apambo yo. Na sincérité. Nzambi apambo yo. Pour lui vérité. Na yebi na nga déjà si bokola. Buzwa misala. Oh! Mwasi nzambi. Yepena sari di se Valentin. Oyebi okola okoma kusala okoma kuzwa mbongo soka lubi vérité za tête kuzongo na deuxième mais lubaka vérité aussi ça no peut déjà chiki to yebi mais tango bandaka kutanga udublaka na deuxième parce que lubi vérité za tête ba uzongo na deuxième ba tadi sulu moni netinga tango na utanga na école primaire. Et ça, la classe na niokola la deuxième primaire. Et ça, la classe niokola la deuxième primaire. To niokola na la deuxième primaire. Au moment de la primaire, battant un système, il y a un trimestre. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ils ont gagné un net. Après, je vais vous dire, so on a le premier trimestre, na chik na biso. Na bimi le 49e. Deuxième trimestre, na suis sur le 49e, na maintenir la place na. Troisième trimestre, na bina otikate 49e ressources. Na suis bulletin na yena mona papi, na pari père atari bulletin. Premier trimestre 49e, deuxième 49e, troisième 49e. Père avec un petit vient. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors mais comment cause 49 3 fois arrivé? Oh papa. Baninga na ngakutu tutanga na baon. Bazui ba deuxième. Ba troisième. Ba tata na baon ba sepeli. Bonga yeli o 49 o mona mumke. Na 2, na 3, na 49 ni nezebeli. Père alubio basalinga injustice alunga na école wana akana na école ya mibalenga alubo. Le comme 49 za mke. C'est le ko sepeli. Premier trimestre 59e. Deuxième trimestre 59e, troisième 59e. Na suis bulletin na yena watali 59. Turuana sabi ngelote. Eloko na mona kaka akanginga na litoi. Na bosa na ngote. Abani ko yana nge ti kota singa bilamba. Azui ba pens. Atombo linga tandinga na matoi. Abi yozo yokati. Après alongolinga na école wana mibare. Akana ngana école ya misati. Na bandika sous deuxième primaire. Pana kena utanga premier trimestre bandiku 9e de la classe. Deuxième trimestre 9e. Troisième ngaka chiffre 9 na tuka na utikati. 9e. Na yeboye père atari bulletin abeteringa maboko rubi mwana bravo pour ça le fait pour nyoko likso da 49 na ba 59e. Avec si bat. So père ko aza mutaminene. Alingi kaka tolongo la biwana. Au petit les gars boso expliquer comment ba nous ba 49e ba 59e turo effort nini yo sali pose 9e de la classe. Ngape na hii. Bandeko na bana yuzo ba 49e. Ba 59e. Turo na bimi 9e de la classe. Soki na bimi 9e de la classe, ba effort yo ngana sali. O ngamo ko na yebi na sali. Na salle de classe, na biso tuzaki na biso 9 élèves. Azaki mayele Tandanana baza kubongisa na kuba service biso. Eza usama bien. Tandanana, il vous comprendre. Ce que l'histoire n'a pas fait la vie des histoires vraies. Et ça, chauffeur n'a convoyeur.
Si oyo convoyeur wana aza appelle bambongo na ye tant mususu ba ka banzela ba Congo kuna asomba appelle ba biloko na ye au moins na ye oteka. Mais c'est quoi ya zimbongo arbi na osomba na biloko te. Atiango na society. Abi mbongo na nga fait comme à Paris. Modogo moi la Suisse. Naza obeta restaurant modogo moi la Suisse. Nazo la restaurant. Modogo moi la Suisse oui wa ye wana. Na beta mo. La beta restaurant modogo moi la Suisse. Modogo moi la Suisse aza mwana banda. Azo kombo ndenge ni modogo moi la Suisse. Na matanga. Babengi délégation ya France baya kotika flair. Bana France baye na flair na ba. Ba wana baye batisi flair. Délégation ya Londres baya na flair. Bati flair na bango baye batiki. Délégation ya Canada bana Canada baye na flair na bango. Batiki. Délégation bana Belgique baye na flair. Délégation ya Suisse na matanga mtazazi modogo ya na flair abuza bandal tilelo akoma modogo mwana Suisse bobete la courage ne va pas. Ah c'est bon. Ouais, merci. Maboko Makas Fona Yaladi, Maboko Makas. Voilà, Balobi Elekesala, tous les canaux balance, après balance. Yaladi Azawana, pour la toujours, Djeboya.